Bonjour, bonsoir, Balandi. Nous sommes des shows d'Enar TV. Merci, Nabao Balandi des shows d'Enar TV. N'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV. La réalité. Tu es tout solo là. Kakane tu es solo là. Nabino. Mais cette fois-ci, naina laksabino makambundenge zo salama na mokili. Nazoya ko laksabino ndenge mundele asala bateau po etambulaka na mai. Mais mutu mwindu a préféré asala kindoki ya buzoba. C'est-à-dire elo ni nengina loba na kati yao. Eza na video moko batindeli nga balobi des show lakisa na bandeko bamona ndenge nini mutu mwindu azalaka zoba. C'est-à-dire mutu abongwani ngando. Chose grave. Komona ngando amikangi basinga ya rouge na nzoto na miroir ya munene na mutu. Ngando yaya. Ligamba kokamwa. Zeyana laksao image ya ngando. Ngando ça veut dire ndenge batu ba déclarer na kati ya video wana. Eza na kati ya avenue moko quelque part na Brazzaville. Ngando abimi na lupango. Yaya. Lupango na bino bozala na ngando te. Na quartier pe mutu azala na ngando te. Boza pe pembe na maite na kati ya ville. Un bon matin, bolamuki ka neto la mukaka ota na coin ya ndako. Tala ngando ya munene. Ngando a gaillard, ngando a milingi basinga rouge. Yaya, chose grave. Ngando a pakoli ngola. Ah, des choses. Webi ngola. Ba, comment dirais-je? Ba mabelo a rouge banganga ba pakola na nzoto. Voilà. Ngando a pakoli ngola nzoto mobimba pakoli ba couleur a rouge. Ami kangi kitende a rouge na mutu. Na miroir na ye na mutu. Quel événement! Quel événement! Ngando ye kubima na mokili. Bon, sans toke non na ba commentaire rebelle na kulingana laksayo omona poto ya kosola moi 1 minute et puis to silisa wana landa image ya ngando kokamwa. Il y a eu du monde ce mercredi matin dans la rue Masongi au quartier Djata dans le premier arrondissement de Brazzaville-Makelekele. Le fait est inhabituel à Brazzaville. Un crocodile vivant a été retrouvé au numéro 44 de la rue Masongi dans la nuit de mardi à mercredi. Et c'est le matin que les habitants de cette parcelle ont alerté les voisins. Sur ce crocodile, des fils rouges et même un miroir au-dessus de sa tête. Bon, tous ces sorciers, on les laisse juste 2-3 jours là. Bon, vous aurez des échos qu'il y a un papa ou une maman ou un jeune ou un petit qui est décédé. Hein. Au demeurant, ce crocodile a été décapité puis brûlé par les jeunes du quartier. Les agents de la police étaient sur les lieux pour le constat. Donc, au cas moyen, ezalaki scandale un bon matin quand on était maranatongo obi manakati ya lupangu ngando abimi. Ezala kwa tomona epe na Kinshasa soso akwei soso azana ba poil te. Mais chose grave na nzoto soso wana soso azaki na tonga na mukongo. Soso akanga tonga na mukongo tonga o bapikaka mutu soka azobela seringue. Soso azana seringue na mukongo. Soso alati biloko ya matoi. Mwen ba boucle d'oreille ya basi o ya minene. Soso alati yango chose grave. Kokamwa wane salama na Kinshasa. Na laksa ipe bino angwa na nzela bilili. Également awa na Brazzaville. Ngando. Abimi na kati ya parcelle. Tala ngando munene. Yaya. Yo somona ngando kangi miroir na mutu. Autiwa. Na basinga rouge. Ngando pakoli ngola. Ba africain metoza grave. En même temps baza pembe na maïté. Bango bakolo lupango bazara na ngando te. Na avenue na bango ngando azalaka te. Na quartier na bango pe ngando azalaka te.
voire même na commune Ngando azalaka te. Et puis voir tala marque Ngando Ngando mo azomona na ya koko azomona na pena Ngando mo ya koko akuba asi akoligraphe ka ndenge jeune wana lobi wana omona kana sima mikolo na quartier soit mama moko akokufa to tata moko akokufa to mwana moko akokufa, c'est-à-dire kindoki ya ba africain abongwani Ngando, je ne sais pas kenda kinzela mai abosani nzela mai, je ne sais pas comment abaluka ki avion azo pumbwe na butu na miroir ba akwei atika lindengo wana koka moyaya ya ona ngene ya kulakisa yo tala ba miracle o batu mwindu basalaka mundele asala bato na avion mutu mwindu a préféré apumbwe na mbanzi ya kombo abongwa na Ngando pona kolia batu koya koboma batu. Comment expliquer na tongo la muki liboso aportino Ngando autu wapi. Voilà, ezalaki mwa eloko moka muke na lingaki na flashe yo po monango omeka ko comprendre soki nini yo ko kanisa na kat. Donc voilà, on a ngana lo bango wana zala branché sur notre chaîne des shows d'Enar TV scotché cimenté ba émission ezokota sikoyo, émission eza déjà en cours. Dans quelques heures bozozo ba émission kaka ndenge tokenda nango masolo esila raté masolo ebele soko talinga mbali boso. N'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV à la réalité. N'oubliez pas, partagez votre émission, aimez, commentez. Ezalaki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché ba émission zakoya. Ciao.